parce que bras droit pe akendaka na yeso ke masolo ya malamu te tata akozala aboti bana 5 mais 4 tata yokelaka bango yokelaka moko te moko wana soko aforcé asani azwa ndako na ye akei na ye eya mpe na bible makambo ya masumu de blende na yandimosi eza na problème moko te na kati wana mpona makambo ya masumu wana problème te yandimosi ali maladi ezwaka moto nyonso biso nyonso ndenge toalia toa bapaya lelo okolia omeli osali nyonso mais nsima mikolo yeba liwe ekosala nini ekozwa yo masumu ndenge aza wana c'est la ANTPC, c'est Massoum de Blindé. Les sages, il y a fondation, il y a ANTPC, c'est la présidente Massoum. Et ça, na sage mon côté, Véana Motoko le Kélé na Maëli. Aza Maëli, pourquoi? A ça les premiers soins, na ba comédien nyonso à Congo. Avant ANTPC, vers un poto, na ba Corbia. Si ANTPC salam. Pour ANTPC, cotisation côte raté. ANTPC ani, au s'adhérer. Ce qui problème est il y a cas grave. Nde bango basa une intervention. Deti charge ni dia ou ANTPC zo ya makas pour n'accès comédien moko. Ebele. Totika la omona ngoto. Ebele. Comédien balela kaka. Na côté. Kanga bokinda ko sina. Non, yokana biso. Ko kasate na côté la ANTPC. Mon artiste comédien, tout le monde qui intervention, il y a un seul depuis Paris, je sali, depuis Belgique plutôt. Tout le monde qui intervention, na yem katinda ki mon babiloko ba miliki bo pesant à quitter. Un seul zolo, bon te place à Ali non, ce petit frère propre. Un satindi miliki. Miliki ya kinini te. Malembe. Te toke malembe. Toke malembe papa. Miliki ya kinini te. 0 sur 10. Ministère de la critique a na biso ça ke lokote. Ya solo. Et ko ça la biso ni. Bénéfice na biso zanine. Flair. Oh. Flair. Ça ko kufi ba pesio flair. Ya solo. Soda kuto ko kufa. Ala ki le tina mais comme capitaine. Fidèles amis internautes de Vérité Universelle TV, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a Herbozol Andabiso partout dans le monde. Tiezanga Yuabino, parfaite Bilendo, la poupée noire de la poisse, le lona Yambeli Bino, Coco Seigneur, dans la sorte Kabisika, Bozana Bandak, Bosepel déjà pour émission Ezako Sekana, Kosika Kosepana, Kosepana, profiter Kopé Sambo Tena, boss Nangai, Babi, maître John et 1000 fois boss, pourquoi pas son cœur, maman Micheline, Mishka, Misha, Babi, 1000 fois mère boss, en a sanité, mon cordon qui coyo sa cordon intelligent, d'été Fabrice le nom, mais pourquoi pas, à la patronne à Magui, Babi, la propriétaire de l'espace resto et bar, la référence, donc, espace encore très classé. Donc, dès qu'on a la même morale, na caméraman, Igor Singh, Pandelanga, vraiment tableau. Tobeta Masolona star, Mbote star. Ouais, ça va, maman. Ça va, on est timide, boé, likambo, ça ton déni. Non, ma cambayalité. Non, ça charisme, et likambo, toi côté la pengongati. Donc, na ko pesa ba ndeko nyonso, ba mbote o ba na di banda mboka, na pesi pe ba mes condoléances ba ndeko ba kufeli. Na pesi pe ba bonne guérison ba o ba chance à mabala. Na pesi lisusu ngolo nzambe o e bateli o yazaki na kokoso kasi nzambe a épargné nzambe asalisa bango nyonso. Merci Penta. OK, merci beaucoup. Je suis avec
Coco Seigneur, na sûr que na bisaki bino déjà ne bandele misaki na zana Coco Seigneur. Coco Seigneur to zonga mwasi ma izana batu musu babika Coco Seigneur mais ba yebi ndengo bimela te. Expliquer biso Coco Seigneur e banda théâtre wapi. Ouais, ngai na uti musika. Na uti penza musika. Na uti déjà na premier groupe na ngai na salaka théâtre. On a ça na deuxième CO. Là qui na tout théâtral, il y a Venangai Maki, comme on voit là qui les stars. Après on a na qui na Wela star, il y a Venangai auto kufa déjà. Donc Nzamba Pambole place à Ali, Yunus Mbeka. Kolongwa wana na na mukubi théâtre na la diesobe kolongwa nga na mukubi théâtre na Chic Choc Loenge de ngade ngados nde kolongwa nga Chic Choc Loenge kolongwa kutute na Chic Choc Loenge nde na déplacer na ko sala les stars de Coco Seigneur oh lelo ngai moko na ali wana Coco Seigneur. Voilà, c'est comme ça to yeba ki ozala ki bras droit. Il y a Chic Choc le yenge d'Ingadia mais pourquoi au Longwa étant que biso groupe maintenant ta ela yo na groupe ngata banda côté ela yo bras droit ouais ezaka nango parce que bras droit pe akendaka na yeso ke masolo ya malamu te tata okozala aboti bana 5 mais 4 tata yokelaka bango yokelaka moko te moko wana soko afoxé asani azwanda kuna akena e ape na bible ndengai pe na mikendele na ngai me e anda kwa tata na ngai kombo na ngade na ngados juklo katondi wana nda kwa tata na ngai Chic Choc Loenge za ya ngai na ko ignorer te na ko finga te e anda kwa tata vraiment OK vraiment azana reconnaissant à lobi que ezanda kwa tata ako ignorer te ako finga te malgré banda ko yokela ye te mais ayebi toujours ka tata na ye wana pezanda kwa tata na ye donc tozo kende kande bozo mona koza ki leadership pe to yebi eza facilité depuis au comment na groupe na moko est-ce qu'on se retrouve ouais et un problème en Nzambe biso soki lelo toko bunda TV moko batebele okosani na ko lancer pièce boy mais TV comme ya batebele to comme na 250 000 chaînes to kosani il faut bundati esa yoti ndangai na kota ndako nganga pona likamba TV jamais ko simbate biso to abana Nzambe to abano bato balela kama mama Maria mama e mwana nayo biso wana tolela ka pona tata yate okoti ndangai na kota ndako nganga lelo na ke na zui kisi na ke guerre na bomi bato ngai na ko kasana no nere nzoka te onere pa Nzambe abu pia lobe okosamba okosamba po sima ngo ngai na ke kota na moto apine vraiment ekosimba te vraiment outi ko bimisa likamba bakisa tandis que biso to yoka ke il paraît yonde mututinda aussi misara baninga na baptiste comédie bakis nani yot ngai na simbi sarbana parende to yoka yo mutumi mabaninga na ba comédie na kiss ba ke simba ba kiss nga memaka mutu moko o mema nani mutu moko nani na mema epe ake asimbi lelo pa ko renye makambo nyoto ya kitoko eze sobe na mema eti na église pa prophète abonde bienvenue abonde nde akende akoti baveye na ye asambeli Nzambe na ye abupia mosusu nani bo kikedi rénover kikedi obetingi wana kamade na ngai eza prophétie Nzambe alobi okobunda lelo osali lobe kwei lobe osali lobe kwei soko wana bonzambe Nzambe akosala nini akotombela topesa prophète kondema tobetela maboko po moto ase kikedi ye wana prophète nani c'est quoi prophète na biso aliloba prophète Konde yende pe moto alaki conseiller ya kikedi
yenda landeli kikedi na makamba losambo tila lo kikedi elia makamba kisi te ngai so bato ba ko banga makamba kisi po ba yebi ngane dingwe to ba camarade purifier adisha motomètre purifier fumogène pire massa na ngai moko akati donc likofi ya ngombe purifier bon siko yo ko yebisa ngai nini ngai moto ko yebisa ngai likambo ya kisi ngai moko no na simba kisi te kisi o ngai na simbi na nzoto na ngai ya lika ya mondere novalgine aspirine kinini na oya microbe ya la kanini antibiotique ba mososirine wana ngai ko to na simba pe na simbeli yango na kisasa te na mbandaka ba ko sala ngai kisi ya bokoko na mbandaka ya antibiotique nde na melaka non na belate déjà combien des années bande uta mboka 7 ans dans 7 ans nous no belate na belate ndenge mona mobutu aloba na kokota mbeto hôpital te mais suka yango à côté na postade vraiment on continue toujours tu comme il y a Dimosi aza malade nani il y a Dimos au bela mais na malade ya Dimos wana intervention ya papa Masumu ezate pour te bien dans président ya ANTPC pourquoi intervention ezate na malade ya Dimos je crois avant de répondre loko wana na koyebisa Maman sociale, Olga Wetu, Marie Mangenza, Sardemont, Maman sociale, puis na koyebisa première dame de la presse, Léa Yowa, bato nyonso, balandelaka makambo na biso bango wana. Hélène Simundere, na kati ya Londres, ye pazali moko oya kotaka na makambo wana, abega kandali gamba uba. Azali moko oya koluba makambo wana makamba Masumu de Blende na Yandimos eza un problème moko te na kati wana pona makambo ya Masumu wana problème te Yandimos ali malade ezwaka moto nyonso biso nyonso ndenge toali atoa bapaya lelo kolia omeli osali nyonso mesima mikolo yeba liwe kosala nini ekozwa yo eza premier chiffre ya nzambe oya kela pona moto lelo okokufa samedi dimanche lundi mercredi nzamba sala liste pona moto yate soki moto akomi kobela bokomo cha bato Masumu siko ndenga zawana aza président na ANTPC akosala intervention atendenge mbilinga kotakyo Masumu afundi Yandimos pona ni eza mo ekolakisa nini eloko yo koloba soki ya malamu te moto asepeli nango te akosani akofunda mais au moment où mninga za na pasi quelque chose osepeli nango te makambo mninga bimisi ko mema mninga tina ba vieux ba tribunal mama ebembe kuto ba kofunda ngo ebembe ba kofunda ngo taba kokota prison so akoti prison bongo yo moto Venanga Yandimos, ce sont les présidents. Masumu de Blende, alongola ki tache wana. Alobite, natiki, pona Yandimos po alobaki mabete. Mais mon, et a faute à Masumu te. Masumu ha motote. Oyebi moto se bako finga, bafingi etonde olongolako, bafingi etonde olongolaka. Jour moko kaka bako finga yo etombele o pula mabe. Moto wana akufunda na parquet. Okosamba na ye. On comprend? Ah, wa makambo ya Ndimo Sabu pia. Mais déjà peu Baptiste comédie belé to yamba na plateau na ngai balobaka que Masumu a umeli déjà il faut alongwa atika poste il paraît ça ipe asala ameka ki aya kozwa poste Masumu le bende aboya ki par rapport à quoi ezaki président ba président kuti biso ya Kinshasa ba Mobutu balongwa batika ba poste Rais Kabanga uti kolongwa Félix Tshisekedi Antoine uti ko remplacer mais ye alingi kolongwa te pourquoi? Mais pas que soit États-Unis, pas que États-Unis ou bien Union européenne, bah y a aussi l'intervention. Moi tout ça qu'on a pouvoir à Olomba, t'es un gars anin. Intervention ça qu'on a pris n'importe quel bandat.
il faut aux États-Unis nini pays mosusu nini pays oyo elongola président rapide Chine nini mboka moko boye po boya kolongola masumu po masumu ngai na kolobela vérité masumu ndenge aza wana c'est la ANTPC, c'est masumu de blindé les sages il y a fondation il y a ANTPC, c'est la président masumu et ça na sage mon côté Véana moto akolekele na maele. Aza maele pourquoi? Asali premier soin na ba comédien nyonso ya Congo. Avant ANTPC, vers na poto, na ba Corbia. Ti ANTPC salam. Vers sala ba makambo belé. Yete soko beli. Masumu asala boy, asala boy, asala boy. Non. Ce sont les présidents. Avant de c'est la paix balette côté à peine un comité toko le belaka moto mon côté bon pourquoi ma président Masumu le blendena à Los Angeles to moni ba comité na via tribunal bazo welani Masumu na Los Angeles na tribunal oui oh mais moto soka sali mabe basaka ni bafunda kaiti ska funde kwani mais makambote ya soko fingi ngai ngai na moni bando banda ko finga ngai kino lelo yo finga nga ka eloko nga na sala yo ezalité pour ce que totali bien pas kosiko ya mama Anosanzo les premières dames Anosanzo yendenga alaki wana alaki na mama Olive avant de na mama Olive azui ba masumu belombe ba bodo biso nyonso wo toko sa réunion pas fui damoshi réunion le ka kitoko te eleki oh marche des artistes ba comédien nyonso ba muyombe gauche ba nani nyonso to bandango na entra ya vena biso ya gouverneur na biso ya André Kimbuta na ndako nae to bimi nango to bandi koya bola mo elaka nini elle loko ko salama sosola bien ovandina bakulutu bavandina yo kitoko sikoyo ko sala problème nini na tamoko tomona via bendani o pas bendani o te on a fort vieux on fort petit on fort vieux on fort petit oh rendre ça kanini te ekoti leki deva mikolo kosani respect fait à l'effort mkolo omikitisa okoloba nini non yaya tala makambo eza boye to bongisa boye po tozala boye mais yo temi likolo yo moni yo opesa fota mukolo ata balobi mwa moke abetaka mbunda bakolo babinaka mais mukolo soki abeti mbunda mais bato nyonso bakobina mpo ye ayebi mbunda ndenge yalaka mais ba artiste comédien belé bazolela na kombo Masumu po na ba NTPC na bataka kesi na bango mais bon watisi wana nani aleli pa Masumu wana za lokolo poser une question yo répondre na question na zo tuna yo ke ba bataka ba kesi na bango mais ba kesi na bataka soki artiste comédien beli première soin na mbongo ya kesi na emona na kate pourquoi Masumu aliara ba mbongo na bango ataka ngo wapi mais na tout wana yo ozaka pour Masumu non ngana ba vérité so ino boka saroko na côté ya Masumu na côté lete pour mabena epe ali Masumu za président NTPC ouais aza na ceinture mobimba cotisation kota na NTPC na ebité soka ya cotisation nini pour NTPC cotisation kota raté NTPC nini o s'adhérer soki problème yeliyo ya cas grave nde bango basali intervention mais ete obeli maladie moko ba malaria motu pasi bo babimisa mbongo mona caisse boko bela 250 personnes NTPC na mbongo ko bimisa 250 personnes caisse ngo la combien 1000 francs caisse ngo za 1000 francs oh na tuni caisse so caisse ya la 1000 francs po ngana yebi na NTPC non na okali kamba caisse te ya ba caisse e ali lokwa na ba fondation to kanisa kesi ali bato bachaka bambongo pakosiko bato bachaka bambongo soki nous vivons ya fiston sai
bato bachaka bambongo oyo basi basala wana bato bachaka bambongo bon na NTPC na ebite soke yalaka na journée moko bato bakutanaka baartiste nyonso to chambongo akesi pour lelo so moninga beli to soutenir non ngano na yoka ngote na yebika na NTPC soki okomi na problème moko ya makasi NTPC nde azwaka charge. J'ai félicité le président Massoum de Blindé. Kolia mbongo a moto ki a moto et a mabe. Deti charge ni dia o NTPC zo ya makasi pour n'accès comédien moko. Ebele. Totika la o mona ngote. Ebele. Comédien balela kaka. Na kote. Kanga bokinda ko sima. Non, yoka na biso. Ko kasate na kote la NTPC. Ezala problème ya maladie. Bato nyonso na Kisasa wa ba comédien nyonso ba bela kawa. Hein? Soki le président Massoum de Blindé venant Rock Bordeaux. Elombe ve Ngalfa bangonde basalaka lettre na balule wana basali ba lettre pona nini lettre ko kende e koti po ba garder yo na vie na yo gouvernement bano un artiste azosa nini akobela ze na kaboyi cotisation no yo na maladie moko fu ba payer $3000 mbongo kese za $3000 malgré ça $3000 te mettre mon asali be fort na yemoko na place bino bosa ele be fort plutôt bo lukele be intervention yemoko ndeti yandimos asali effort effort nan ba biso ba chroniqueuse tu bata la passe na ye na bien ko chana no makambo ya Yandimos cité Yandimos ce sont les présidents ya groupe vieux azandenga zawana za adhéré déjà na fondation ya Mama Denise tant que ndesuba makambo te o boye Mama Denise ici à Longoli déjà makambo ya Yandimos Abou Pia avant grand frère nanga Yandimos abela intervention ezalaki ba visite ezalaki to tanga bato te po babi o epesi na gauche droite ekoyeba te o epesi na droite gauche ekoyeba te mais bele basalaki intervention bino mon artiste comédie to moneka intervention il y a un seul depuis Paris je te sali depuis Belgique plutôt to moneka intervention na yem tatindaki mon babiloko ba miliki bo pesanga kité en seul zolo mbote place à ali non ce petit frère propre en satindi miliki ya kinini te malembe te toke malembe miliki ya kinini te quiz oya tindi quiz do to cheka quiz eza antibiotique te enveloppe ekosunga kulutu te muso na déplacement mutuka impliso ya sali moto remercier Nzambe ndeti ngai na remercier na compte nanga ansuluzolo merci Nzamba pambolo na impliso salaki ça va toye na nani auto kufa wa mwana mwaso auto kufa nani Diane Makila de Londres asombi seke bato ba sepelanga na bi bino boko sepela de Londres asombi seke il faut remercier le bon Dieu Nzambe nde akotaki grâce ya de Londres pour abimiselo ko wana mais zalaki te de Londres na fois na ya sombi seke Nzambe nda sali implice de Londres abimisa mbongo asomba seke wana de Londres akozwa Nzamba kopesa yo yebi tuna de Londres question non yo ndongo salaki boye lelo komi na boye ndenge nini sizo comme ça yo mto liaki Diana voilà vraiment bozoyoka vraiment d'abord ba vérité ezobima na vérité universelle TV et pas Coco to yambeli bino vraiment bino bozoyoka
donc besoin yoka vraiment na profiter ko pesa mbote na mon frère chéri Valdanon Satou Babi le seul et l'unique tonton de mes futurs enfants. Je dis bien de mes futurs hein. L'autre fois j'avais dit de mes enfants, j'avais des appels par-ci par-là pour me demander au bota pour vendre des formations que non on a botité maintenant au bota donc tozo que ne toujours eh quoi voilà wapi eh pardon badi voilà tozo continuer toujours n'engana tout nesusu pourquoi ba association et o ebimi bimi ba bunsa ANTPC ça c'est parce que bana posa alongwa beaucoup mabino tout président moko pe association moko Tony tozaka ki jalousie ngena zongi c'est leur réponse na no boy pourquoi depuis to kangama na question à Masumu Masumu comme président de la République non comme président mais président no ba comédien ba artiste comédien on est ba réalité aux oui président banane ya bino bino banane ya association na bino ANTPC za la kuna te oh ngana indépendant ngala na association te ngana association te ngana ali soko sala mabe na kolika na lobelio na mabe na ngana la association là si connait normalement faut en association et puis normalement faut bino tout beau en association moko oui bisonyo tout et là ngana o biso laisser l'association moko na kata RDC tozana ANTPC et pour un artiste comédien tozana tok fondation tokanisa hein fondation ezali eloko eko salisa bato pour la fondation tokanisa eza ofele et du veuve comprendre yango soutenaka bato bakufeli tokanisa tolongoli yango na mopanzo wo tokanisa ko sona na ANTPC ça tokanisa comme sona na ANTPC au moins te mitu ba président mibale ali sou malamu te mais oui c'est pas président to ba sona sa Masumu ba on Masumu mitu na bonza malamu te na yebisi oboyi na sekana no nzambe likambolo kita grave et alors tokanisa Coco Seigneur oye Coco Seigneur bokatu premier betandembo yo c'est pas na comportement ndenge Marie-Paul na yebisaka Marie-Paul zonga kisasa Marie-Paul ayate Marie-Paul ya kisasa pona ngai kay bokatu premier yo pe ya kisasa bokatu na peso un mois il faut ya kisasa soko yete ngai so na ke kuna na kokanga yo na koyo na kisasa na makasi yo ndira banga kamona so yebwe batumba te batumba ete azamo ala congolais bien ah congolais atumba drapeau nini atumba drapeau ya RDC moto mabia yo zanani congolais soko tumbi drapeau yo moto imba nana imba hymne national moto moko e kasi ngana yemba na ele na ngai bozo na tumbi drapeau na ndenge na ngai c'est ça yo ayemba na esute yena ena tumbi te na ele na ngai so na tumbi drapeau na ndenge na ngai ete makambo na ngai yo pe tumba ya oyo ese drapeau na kata RDC mombela ka drapeau moko voilà malgré tout ça penalty na mama bokechu mais apesi ne bokechu resana tumba le drapeau voilà on continue alors tokanisa ANTPC et à tata moko association des artistes et comédiens et ça ANTPC pour na ba association nyonso pour eloko liboso sami na RDC ezali ANTPC yami balé te kolanda pakosiko ekobima après pakosiko te comment tokanisa après tokanisa to comment landa ba association musu na sima nyonso pona nini soki ANTPC eke sali makambo yo oyo kosala makambo na ndenge na balobi te ANTPC sali makambo boye yo bando finga ANTPC obundisa ANTPC entre moto liboso ko bundela bato ba comédie ali nani ANTPC première lettre kotaka yali ANTPC ti bokoya bolobi ANTPC ezaka makambo ba de 15 et comme biloko ba commissionnaire ceux qui moto akufi bango ba comme ba commissionnaire po bali mbongo na famille non moto atambolaka era kolandelo makambo efata mwana transport soka bima ndako na 2000 francs
tia kokutana na mokonzi gouvernement pesi mbongo ya moto akufi apesa pe mbongo na ya transport soko mbongo ya transport na nde komi ngambo kasi on ba lobby ke yango ya comment tele matanga po ebi na matanga mbongo ebima so eza maladi atele makate po ebi na maladi wana eza makambo soki ya ba prise en charge mbongo ebima kuna te mais so eza matanga tele makambo yebisanga association nini oyo ezwa moto na charge akotisi hôpital alandeli ye ti suka bimi on est là comment poser une question à un journaliste azate te ngana tumnyo te ngai mona mi pesi azate mais je moto akufi to sa boy to mo bule koti chako ye toleli chako suka kolela chako masa se beti butu moi tongo touti cimetière masase biso na la police problème nini chako akufi monument mboka oyo asala implice alongola bato basusu ezalaka na mitema ya mabala moto akobunda na ye ngai boye boye chako aleki alobi na télévision moto atali mpenza bien tika mobile na ngai kimia moto pa afandi kimia implice mais masase ebeti na bembe na ye toleli chako lokwa chako te toleli pululu awo toleli pululu bato basepeli mais toleli pululu comme pululu te toleli dadi kitambala comme dadi kitambala te koto wana bato balobi o famille ebebisi makambo koto oyo boye o masumu asalaki boye nzoka masumu inosama oye ngai nakotaka na bakati nalukaka nayeba nani po ngai so osali mabe nga ngai nakoyebisa vérité nayebisa mpenza nabi ezali lokuta nakoyebisa soko monika eloko bimi boye benga ngai 2 jours ebele omona ngai natamboli bru naya koyebisa nabi omoi makambo balobi eya lokuta wana tambola okota wapi nyonso wapi ngai biro nyonso nayebi eya na biro okangela ngai mpo tete eze biro tata na obe ya mama na eya biro baartiste te vraiment en plus eloko quoi ministère na biso ya critique 0 sur 10 mais oui 0 sur 10 ministère ya critique na biso esalaka eloko te ekosalela biso nini bénéfice na biso eza nini flair soki okufi bayeba pesi yo flair soda kutu akokufa alaki lieutenant mais akomi capitaine mais lelo carte d'artiste so militaire akozwa carte ya l'état ofele mais biso baartiste oyo tokolongola bato bamakambo ya mabe na banzoto mpo tozwa carte d'artiste $35 est normal mbongo yango topesaka bino mbongo biso topesaka bino bosalelaka yango nini towana ni sali oyo ebetisaka production ya makasi towana filme moko te eleka ya makasi na mboka ba ekontama ata la vie est belle mondele yebi la vie est belle ayebi la vie est belle te mondele nini ayebi la vie est belle bayebi te mondele nini ayebi la vie est belle yo esi na filme ya atande batiaka baliste ya bakomando barambo banani ata banini ba nigérian na baotya bango yo zomona batie la vie est belle na kati toi les chefs. Voilà, je suis avec Coco Seigneur. Je vous rappelle que je suis avec Coco Seigneur. C'est comme bino boloba film moko ya makasi bwana ngoti. Et tant que bino artiste comme des bwana bolingo. Tendeni bo pesa bino bo sala. Film mo na biso ya makasi na mboka. Oyebi film mo eta makasi na mboka. Ezara nini yo film onani Bakanza Pokulaka losako emankane Bakanza mondele yebi bakanza pona catholique mais pour la ministère critique ebani kuna te ebani pour la catholique bakanza longange beta no ye fimbo ba ya ko katanga roko yo te soko katango mumpela ngai esali implice na kata monde premier papa, deuxième, troisième, quatrième, ti bakokufa bayebi bakanza. Est-ce que la vie est belle?
Baby, la vie est belle. Yo, tu n'as sango soka et la vie est belle. C'est quoi, c'est la vie est Voilà, là je vois un resto et bar, la référence à chez MM, la Pantro, on a un espace très classé. Donc, on a vraiment ce qu'on n'a jamais des choses comme les thés, vraiment très classe, calme, mais vraiment, on continue. Tout le monde a un musicien, un artiste. Oui. Ne peut pas comédien, un artiste. Mais pourquoi un artiste comédien, un musicien, un vraiment un bolingoté? Dans le sens que ceux qui ne sont pas les artistes et musiciens, quand on a un artiste, c'est basé sur ceux qui artistes et comédiens, quand on a un basé sur pourquoi tant que bien sont des artistes. Et là, on a des alaka, ils ont pas si mais ils ont orgueil. Moto na moto, azana ndenge na ina eli na yi. Pour un biso ba comédien. Tout ça bien à l'an tweet. Tout ça très bien. Si l'an 2017, Makambo Union, il y a théâtre à bout, Pia. On a un comédien. Pour alinga moninga na ekomi passe. Suko na musique. Balé na maisha pak. Kaka bango na bango koyoka na yate. Ya ono lo batu moto te nzambende moto. Bango ba koyoka na te. Koto tete ba koyoka na te. Suko yoko sangisa bato bo ndenge nini. Suko tala koto lo koso outi. Comédien, musicien, tel niveau le coso côté outil. Et ben, Bobando $60 chaque fin du mois. Babi mission au combo nini? Nino. C'est quoi ça? Oh bah foutera artiste mbongo nini? Sokoda. Bah ko bimisa mo Sokoda. Lokola kindoki. Bayebi mbongo ebimaka ya leta allez basali nini musicien akutani comédien akutani basali cric na cric wana basali sali lettre at siko na awana ndenge ko sala boy comédien musicien na katikati wana ezanen bata balé balé siko amana bakwena ngo wana yesu ko bata porno. Donc, est-ce que tu as foutu à bango ou bien tu as foutu à bangote? Okomona, kaka na nini wana Sokoda wana. Un artiste comédien, pour pas foutre on a Sokoda. Il faut s'adhérer. Il faut en $100, ou bien $80, ou bien 60. C'est quoi? Il y a ceux qui dépôt banda ko sa musa na foutu à chaîne à télévision dengue ya boto foutu rango. $250, 370, 450. Suko Sokoda boche 70. Mbongo na kozwa pona ya kosadere na Sokoda na kozwa wapi. Tala niveau gouvernement. Voilà. Boko c'est président de la République moto ko sa makambo. Nous autres dans le ministère critique a. Vraiment. Ministère critique a soko lobi kaka non à partir à lelo tous les artistes à partir 1999 qui n'ont-ils là offert moto ko sadere yo kazu ko futa moto mbongo à l'état il faut futa aka $100 ata bazu ba $100 ba 200 ba 300 ba 400 ba sa na ngolo kuni nyoso soka beli to le la ka na gouvernement suko Sokoda mbongo zo na Sokodo chaka wapi kindoki. J'ai même piano papa. Voilà, merci beaucoup vraiment ton commune émission na souka vraiment. Toza titongo. Toza titongo ndeni to commune na souka Royal Isus. Tiens, on y a ajouté. Royal Isus. Ngazo na selbo. Madame kombo naweza kanani madame Colochene. Mama Micheline. Mama Micheline. Ngai na koyebisa obruit. Mère boss. Mère boss, maman Micheline, mère boss, maman sociale. Nzambe ya ba mama. Triple, double XXL. Balobi yo ozande songe ya mbeli.
moto akovandela yo te Vraiment. mpe moto okobangisa aza te mais amoni ngai koko seigneur napesi yo ka une semaine mama sombela ketch sombela ketch na tambola. Voilà, tu comme biso vraiment na suka maître Koko Seigneur ba dédicace na on a numéro na téléphone ba dédicace na yo dédicace ndedi libanga mabanga ouais faut que kichuka pona kichuka ndete gouvernement awa ba prince sala même ici la te mabanga kota mais goudre kota te et alors prince ko ka mabanga te vraiment ya fati béton voilà bana bola pas napesi mama social Olga Wetu mwana matonga tongo ya poto bambote ebele ya Marie Mangenza incomparable mwana makala solo o balobi no mama social mama atikaka bana te abokolaka baveve na bofele onija munene napesi ve na ngai abega kanda de gants baoba balobi yo nde fin napesi lisusu grand frère na ngai Douglas Kombi Mundabi bambote ebele Pamukeli Mboloko bambote ebele napesi lisusu nzambe ya bamama tour de contrôle mama présidente Léa Yoa TV première dame bambote ebele po naza président il y a première dame voilà oui il y a Yoa TV ngande nazana po ya ezana Léa les presse donc kitoko trop en tout cas na rappelle ça sous mbote na ya Marie maîtresse d'avocat kitoko trop na pesi maître Feli Ekofo bambote ebele libanga moko ka etikali libango na sala ngo fier libango efuna tenga mana bimisela ngo mundoki po libango yo ezala bien mundoki to kufa zoki se kaka na pesi Jésus-Christ de Nazareth bonne guérison nzamba pambola biso tozala union nazongisi mondoki na ngala komba tata. Merci pour Betty Nangana Kimi. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à mon boss, Babi Maître John. Maître John, big boss, 1000 fois boss, pourquoi pas son cœur. Maman Micheline, 1000 fois mère boss. Et na bossante mon papa chéri. Papa Jean Bilien, papa Boté la bino poupée noire de la pointe. C'est dans ce qui était menga zate. Voilà, na pesi soba merci ebele na cordon kikoyo sababi cordon intelligent ndete Fabrice Lundo mbibabi superviseur maître Jonathan na bosanité ozoi na suka na bosanité Igor Singh cameraman wa pesanga toujours ba image très professionnelle papa na Gorsiana ba gros bisous à ton bébé Gorsiana na bosanité Valdanon Tsato le seul et l'unique tonton de mes futurs enfants na bosanité Shadrach Dembembo pourquoi pas Elvis Boy Kababimbula Makofi Glody Mukunga maman na bajimo béni sans Louvis à Depouloulanda ma sœur chérie sans oublier la patronne Maggie la propriétaire de l'espace Am la référence na bosanité vraiment nazong sabora libanga comme ça ouais la personne non Didier qui c'est là la famille qui c'est là déjà bambote belé na pesi les sous Didier Mafine yo yebi pe lisusu le grand caméraman mais banda mboka oui na pesi bambote belé na pesi Christian Pet le grand frère propre bambote belé na pesi le venanga Juklo Katonde ngade dangados bambote belé na pesi Gianni Fay Mobiala apo Firenze succès bambote belé na pesi Topé Sindan ya Fodi Buluku le grand docteur Papi Mosoyi na Londres kitoko ato en tout cas nzamba pambola bino nyonso nazongisi so mbote na ngai et pas chef de l'état natanga kombo chef de l'état Félix Chill l'homme
Mbo. Béton. Voilà, Félix Tshilombo. Le président Félix Tshilombo. Bambo Tebele. La principe Nzambe ya ba maman. Maman Olive Lembe. Bambo Tebele. Belle vie. Bambo Tebele. Balubi yonde solution. Kitoko ato. En tout cas, Nzamba Pambola Bino. Passer patron. Kitoko. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Anazomona Solange, Docteur Solange. Babi docteur à moi, Miki na Kati, ya Mikolo, vraiment maël et belé na ba sagesse. Et belé na bosante pavodi masunga des prix Paris. Pourquoi pas à Torres moi, babi mobala pembe na Kata Paris. Donc, ane ka pembe mais à comment mundele Solange Bilendo, généreuse Bilendo, là on se retrouve. À la prochaine numéro, au revoir, bye.